Cavalli ote Roberto Cavalli Yangolo. Donc si vous avez comme convoite Yangolo, camion Yangolo, inzope Yangolo. Et ça va te convoite Yangolo, car on a eu convoite Yangolo, mais camion Yangolo il est élevé et inzo Yangolo il est élevé. Papa Mbakome Kolobelo quoi, comme Koloba, Mvoata Yangolo. Inzo Yangolo, Kento Yangolo. Donc, biloko wana o Mansula lobby. Papa m'a rectifié qui yango déjà. Parce que n'y a cause mutabanda qui yango lobby que il faut na tonga ba pala boye. Parce que boso ba baka sapka ya pamba. Inzo Yangolo, camion Yangolo, convoite pe Yangolo. Mketu pe na Inzo Yangolo. Bila mama be. Toloba te, ceux qui tolobi to memi ngambo. Bon, moni biga ke biso ba système ya loba trop temps sur zalate mais serveur Nyarkos, le kutama bete serveur Nyarkos tu e banaki na ye juste tant on a yoka lokole ba bazo uta sefa na kula mambo ba uti kuna na remarka ka mutu mo kota na concert tout en blanc, Simon King tout en blanc. Muto binado forme et puis et là tu loin na tela ko mona ngote nde siko na approcher ki ba na kolobake likamba sap tozo tanga papa Wemba mais le peuple ya sap c'est pas papa Wemba c'est Nyarkos tozo na histoire to loba na ba vérité ndenge to lobi muto azana idéologie ya forme c'est papa Wemba te c'est Nyarkos Mombele Nganche mwana bateke kona kitendi. Bon. Kitendi ezali eloko ezali religion. Nous tout le monde a religion catholique, religion musulmane, religion kimbangwis. Mais kolo azaka kamoko. Ezali so babito ezali kitendi c'est donc ensemble la bilamba mais non. Elamba ezali eloko muto alingi lokola mutu so alula ne masanga. Muso alula na ye mbongo na ye asomela basi ba Sheraton. Alors biso de lula na mbongo na bongo sanzoto na ngai. Idéologie oyo yepe azwaki epa ya kula mambo grand prêtre oya tika biso. Alors tant que papa Wemba déjà nazomona ke débat na biso eke da malamu te parce que likamo Marcelo a lobby ezo touché ba sapeur. Or na peuple ya sap to moni ke et ça c'est pas papa Wemba to ko attribuer parce que yemo azaki na conflit na Nyarkos par rapport à Makamba Bilamba. Et bon mona na ba émission belé qui question et na expliquer que et mener à expliquer que non biso tout to yebaki Makamba Bilamba te muta forma biso eza Nyarkos. Pour la membre tiki idéologie déjà pour ya lobaki tango ngana yaki awa pour ba nyaka tunenga maloba nini kula membre lobaki pona na yebse ke kula membre telemana na immeuble ya la crèche atala immeuble bia petit nanga diem gora oya atunga immeuble koleka la crèche petit oya epineza na ba jet de lumière Strevos Nyarkos zomon mais yango le to ko momona zewa komisi immeuble lo pamba idéologie kula mama batonga ba immeuble ba lia mutoma kaka olobela ngo pamba wana maloba nani ya kula mambo Nyarkos ayemba po edi idéologie wita na kula mambo ke petit nanga die apo ya pototi batindela etika boya ba pare na bino ba faux poto bolongo la ba dra na ba nini na oya na ngati ba faux poto sa ba miami parce que bobo salate luka ba image oza journaliste munene papa Wemba comme kolobelo quoi comme koloba mvoata ya ngolo Inzo Yangolo, Kento Yangolo. Donc, biloko wana o Mansula lobby. Papa m'a rectifié qui yango déjà. Un projet n'a venir. Na olinga pe un jour na kata kisasa na koma lokola ba lokola les grands pachino zaïrois, grands prêtres, le PDG Verkis. Donc suyo na linga na tika ba exemple ndio na kata ya kin lokola vie wana. Ki amanga na mateta. Grand prêtre de prêtres. Eh, Pacto, ni koyeba comment ya sapato. Ah, Kramer. Donc il va jouer dessin en place Hitler a tiré la trace à le colonel. Bongo chaussette. Jimmy Weston. Bongo pantalon. Comme des garçons. Bon chemise. Ah ouais, les grands, Gianni Versace. Ok, moi je dis check mon canora. Ah, c'est notre.
Mouviano. Ok, bon, Linette. Dessiné par Lorenzini. Mais griffe les athées. Mais dessiné par Lorenzini. Ça va. Bonjour bana monde entier, bonjour. Balandi nyonso kaka oyo balandaka Zoro Mabiala vie les news vie na bino ya boga muto ya leki nyangala kata ya Martin Fayulu na beauté le vie katakata mobali ya bandumba client ya ba ujana lelo toza na canal impact ya IVP de Mac misape électrique toye lelo pona actualité ezok obligé biso toya pona to luka na ba recherche tozo sala alors toza na ndeko moko kombo na ye rande kita ye azana ba élément oyo ako fournir biso parce que azobima neti avocat neti teme ye aza avocat donc ye awuti kuna directement na pasteur autoproclamé wana pour biso tobi ba pasteur a solo ebi lokola ba Francis Lola lokola ba Chatumba bana Molokai mais sans plus tarder toko pesa ndeko na biso po aza congomane aza pe de père et de mère aza lokola ba Moïse Katumbi te alors en direct de RDC ndeko na biso Rande Kita, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir mon vieux Zoro Mabiala. Nouveau frère, alors, ngana tiki kindoki parce que na nyokoli batu mingi na ndenge na loka bango ba soufra ba gaz na bango nyonso ngam nazaki ko frena ngo mais na sepelaki na lâcher pour que bango bazala libéré. Alors, Rande Kita, question na biso ya liboso totuna relation na yo na pasteur to benga pasteur po eza grade na ye to benga ngobongo po eza bongo boza ndenge nini yo na pasteur Marcelo oyo aza d'origine angolais aza moto ya ville ya Kabinda po alobaka kifioti aza ancien mutu oyo babengaka talisa chance ba voyant kalanga na yebaka ya azalaka voyant mais akoma pasteur oyo azalaka kotala bato maboko alors relation na yo na pasteur Marcelo oyo ya Ndundu. Bon, merci vieux Zoro Mabiala ya liboso merci na nengo pesi opportunité à repasser mission oyo en direct vraiment c'est eza émission oyo bana nzambe belé bazako zelango parce que na moni bato belé baleki na bato bako kokota makambo te bakoti na baboketu bakoti parce que boketu afingaka bato afingaka ba homme politique na biso mikolo nyonso maintenant yepe lisusu abimi asepeli te na ndenge balobeli bato moko songolo pakala donc makambo ye mo asalaka ye mo abimi contre yango alors pona ngai ya liboso na sepelite na batu nyonso o bakoteli makambo o de 1 ya mibale na ndenge pe bakoteli yango parce que ezaki makambo ezaki na beaucoup de matière o bango ba comprendre te nga nazali analyste mokili ebingai Congo ebingai bana nouvelle tendance canal impact ba ebingai ndenge na sala ba analyse na ngai o ezaka analyse moko ya ba intello parce que na ebiki yo lobela ba intello alors nazala relation moko te mais nazala relation na d'une manière ya connaissance par rapport ya mosali ya Nzambe na kobanda na yango ndenge lobi déjà que aza mosali ya Nzambe moko d'abord obi Angola auta soki Angola mosali ya Nzambe azaka na ekolo te parce que Israël ezali famille à batou Israël ezaka pays te ezali Abraham aboti Isaac Isaac aboti Jacob Jacob aboti 12 tribus bakomi pays mais za ndenge mona Congo te tozana ba Hutu e bana tozana ba Congo ba Swahili ba Luba ba Mupende banani tozana ba ekolo mo ebele mais bango ezali likamba famille bakoma pays alors na kati ya makambo Nzambe
likambo pays ezalaka te onga naza mutu nini biso nyonso tozali banda Israël babenga biso ba nation donc tozali ba nation donc ngana Marcelo toza na relation moko te na relation ya connaissance ya christianisme alors ya mibale ezali par rapport ya réponse na yo Marcelo n'a pas de nation tolobela makamba politique te tolobela makamba bonzambe parce que asala ki citation na makamba nzambe c'est pourquoi tu peux répondre par rapport à intelligence au toza nango. OK toyoki ndenge oyebeli ye na ndenge ozokoapuye ye emonani ke oza disciple na ye mais eza na évangile selo yo ndenge mpe biso tozali bana ya idéologie ya village Molokai comme tout toza bavillageois donc tozalaki mpo aza lisusu te toadoraka Papa Wemba donc comme il faut ndenge kaka bamusulman badoraka prophète na bango Mahomet chez nous bana ya Molokai Papa Wemba c'est notre idole. Alors lelo toyoki totia eloko na place nango tobengaka ye na kombo na ye Pasteur Marcelo po ba Marcelo pe bazali ngaza na beau frère moko kombo na ye pe Marcelo aza muzombo ya kisoba nanga donc leki na ye ngabu na kataka ye. Alors ngai nalingaki natuna kaka et tant que mutu ya Marcelo première question yango zala penza na bokebi penza olanda ngai et pas na yo selon yo Pasteur Marcelo alataka lokola nani parce que biso toza na elateli na biso même Congo Brazza oyo baza na elateli na bango siko ye kolata oyo alataka alanda nani po soki togolais alati to sénégalais to camerounais okoyeba mais ye namonaka alataka lokola biso mais ye kolata wana zwango wapi po eza na bacréateur mibale te na likolo to wana nkolo na forme to wana Papa Wemba ye siko alanda idéologie ya nani. Bon, merci mon vieux, c'est par là que je voulais recadrer les choses. Na kolobake likamba sap tozotanga Papa Wemba mais le peuple ya sap c'est pas Papa Wemba c'est Niarkos. Tozonga na histoire toloba na ba vérité ndenge tolobi. Mutu aza na idéologie ya forme c'est Papa Wemba te c'est Niarkos Mombele Nganche Mwana Bateke c'est lui le pape de la religion Kitendi. Oyo associé qui Papa Wemba comme étant musicien star akoka ko propulser na ba makambo susu ya mike pour que idéologie na ye bana idéologie oyo yepe azwa ki epa ya kula mambo grand prêtre oya tika biso. Alors tant que Papa Wemba déjà nazomona ke débat na biso eke da malamu te parce que likamo Marcelo a lobby ezo touché ba sapeur. Or na peuple ya sap to moni ke eza c'est pas Papa Wemba to ko attribuer te parce que ye moko azaki na conflit na Niarkos par rapport à Makamba Bilamba. Et bon mona na ba émission belé qui Kester emena expliquer que non biso tout to yebaki Makamba Bilamba te muta forma biso eza Niarkos. Wana nde réponse la yo. Réponse na ngai wana par rapport ya habillement ya Marcelo nemo tuni ke soki ala taka style ya nani. Donc style wana ala taka nous le savons bien que l'origine nango ce tonto ba Makamba Bilamba c'est Niarkos, c'est pas Papa Wemba déjà. Donc par là déjà toi na quatre erreurs parce que tant likambo bimi to lito recadrer makambo photo songa la peu vérité likambo parce que si ka penganche pas zali asoka makambo mona oh bakomi ko tsa Papa Wemba liboso na ngapona ni parce que ngane mutu aza le pape de la religion Kiteni. Alors réponse au pesi yango balobaka ke tel fils tel père tel fils donc en tout cas na ko finga bino en bloc boza ba ignare ba ignorant parce que fallait bo finga Niarkos soki ye mutazali pape de la SAP. Peut-être histoire réseau ko tromper bino. Soki yazala ki pape de la SAP. Il fallait ba finga ndeye. Yo si omona esika wapi place oyo ba confirmaka ba saper na kati ya Kinshasa. Soko za na video wana na cheli yo 1000 francs congolais te 1000 francs suisses eza likolo ya $1000. Soko za na video wana na chel botolo ba dollar po yo koyeba dollar na cheli yo $1000 américains. Soko yelinga yi video esika Stervo Niarkos azo confirmer que ye sa père na Kinshasa ponze ma proclamation eloba ke confirmation na Kinshasa proclamation eloba bongo.
Alors ceux qui ont une vidéo, peut-être ils ont une connaissance, vie âge aux anango, il y a peut-être yébité. Nyarkos atikalaka koyemba te pona aya kolobela makambo ya sap. Aya kaka botaba lokola ba wasekwa ba faux chanter lokola ba Adolphe Dominguez donc ba ya kaka bazana ba voix ya koyemba te ba pusala pembena ba musicien. C'est Nyarkos asala na diembeli na ngate na diembeli na ngate. Oyebi mwana wana na diembeli te hein? Alors, donc, Nyarkos a diembela et pas ya Papa Wemba. Mais c'est pas lui. Les longs nazolo bango bana moloka ipe mutsu bakoka moi. Mais eza bongo. Mutu oyo a poussa to ayana likambu ya sap na monde ya ba Congolais eza Papa Wemba. Po Nyarkos azaki na micro te ya kolobela ngo wa. Juste tango ayeko sala album na ye ya tsungu tsenge tsenge. Ya yemba na Papa Wemba et yaki après wana Papa Wemba c'est abima auta déjà na bayoka lokole ba isifi tozaki kolanda ye pe kaka pona ba makambo wana azaki na style unique wana musique ezana neti lelo te ke bolati si ba musicien nyonso uniforme ezalaki muto ya na ndenge na yo donc ezalaki Papa Wemba muto azaki vraiment ko coiffer alors yo soko lobaka ke soki ye pasteur na yo alobi ke eza Nyarkos et eza Papa Wemba loba na ye tout de suite avant azwa frappe a retiré ba parole na ye atia yango epai ya Nyarkos po awa biso ba villageois to tomboki soki ezalaki série ya Charlie Hebdo be tolateli ye ceinture tokoteli ye na église wana tokatema ndefu na mbeli. Merci nayoki yo nalandi yo nakotilelo ba image parce que eza na image o bozi na asala na journaliste moko ya poto oyo azoko expliquer tina nini ni Papa Wemba asala ki tourner na bango te tangu Nyarkos aki na Kisasa parce que basala ki débat na griffe o Papa Wemba lata ki Nyarkos aboya ki yango Nyarkos na ndaku ya Verkis ya Mongana na Kasavubu awa azoko présenter ba griffe azoko présenter ba griffe bandi ko tuna e ba s'appelle bongo Kingandi bongo Bozi bongo Papa Wemba bongo Kingandi apesa histoire nyonso ya makambo ya forme Papa Wemba emona nzembo wana oyebi makambo asala na makambo aloba mukolo wana batu bayaka kotala Nyarkos na concert o babetaka na palais du peuple Papa Wemba kepa Nyarkos ebisie olati kaka ba biloko ezipio mutu batu bawe bate olati nini tanga fungola bo ekuir mokili mobimba etika na spectacle merci loko sengi ba image na zopeso ba image alors problème na ngeza boye batu basali ba débat basali récupération d'abord première chose babi ke ono message alkobi pona batu bakufa pona nini pona batu bakufa mais chaque jour ba politicien balekana te batanga kombo Kabila en bien ou en mal Kabila ya musée batanga kombo Mobutu en bien ou en mal mais tout le monde a resté la BSD et qui parle likamute donc pour le on peut pas koloba na batu bakufa basala ngo mikolo nyonso balobaka na ba Kabila balobaka na Mobutu balobaka na Kasavubu balobaka na Lumumba na nyonso malamu na nyonso mabe et ça la problème te lokola Marcelo a touché point mais le problème c'est quoi on appelle na je suis pour Marcelo mais Marcelo a sali récit ya Papa Wemba ya Papa Wemba ya tamoko o Papa Wemba ye moko asia bongola ki motema ya ko comprendre makambo esalama na kala o ezaki erreur tobo sanate et mené ya o azaki mukonza ba blouson o toyebi mutu s'appelle to ba vérité akufi na mbongo te atiki lupango Maison Blanche et tikali ko sila te batonga ngo sila te na kokota na détail na ngo Papa Wemba toyebi lupango o ya tiki toko classé na ba millionnaire te po tebi valeur ya lupango wana o ya tiki ça c'est de deux bateaux banola ta bilamba kala mais or Papa Wemba tango akoli tango a comprendre parce que bilamba tango bandaki ko banana Nyarkos tango Nyarkos a Kisasa a moni Verkis nenga tonga immeuble nenda kune wana munene wana batuli Nyarkos ambition ezanini na makambo sto moni na Kisasa ne woni ati Kisasa bi na yebelaka bilamba ka makamba bilamba kolata na olata bilamba o so na lata ngo za prier lupangu na lemba mais na changer idéologie na lingina koma lokola le grand Al Pacino nani Verkis ke mangana nenga tongi boroyo bobo sanate tangu muto azo uta Kisasa ba bifo kula mambo ati de la Nyarkos message tangu ba tu na e
okoyebisa Niarchos ni abi nayebi ke mombele akotonga ba immeuble ya boye. Donc liboso tangu sape bandaki sape ezalaki na buzoba oyo ezalaki mutu asomba mapangu toyebi bato ebele bakufa na poto baya te na Kisasa parce que baza na lupangu te mapangu na bango moko ba néglige yango likolo ka makamba bilamba mais komaki na temps moko ba comprenaki déjà. Maintenant pasteur Marcelo papa mba o apesi biso za papa mba moko o ya kala o kutu papa mba sa bongo na mutema. Donc c'est-à-dire ça quoi mutu a touché dans l'Ancien Testament bino tout boké dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que bobo salate luka ba image oza journaliste munene papa mba komé kolobelo ko komé koloba mvuata ya ngolo inzo ya ngolo kento ya ngolo. Donc biloko wana o Marcelo lobby papa mba sa rectifier yango déjà. Parce que Niarchos mutabanda ki yango alobi ke il faut na tonga ba pala boye parce que boso ba baka sapka ya pamba et lelo to moni ba combattant ba komi ko boya ba musicien ba kende o se produire na poto l'une ya ba raison ezali nini mutauti poto ai awa kabela ka wega na poto akabela ka jibe na poto aida Kisasa okuta jibe grand prêtre wera grand prêtre azana flat azana ndako étage ya mulai yazo luka futela ba hotel azo futa cher tanga ko comprendre. Donc ba tipo biso kabela bango mbongo donc na Kisasa baza ba prêtre ah so to songi mikili to kabela bango lisuste ah so to songi mikili tango to songa mikili biso ba na kini photo s'investir to tonga ba flat to moni le na Kisasa ba shabani nonda ba tongi ba flat balatra kitoko. Donc lelo eza na ngote discours ya oto ba o Marcelo lobi boy alobi makamba kala o ese leka to sape sija makamba kala parce que na bisio bo lukelanga ba image o ya papa Wemba o ye moka lobi ke mkumvuata ya ngolo inzo ya ngolo kento ya ngolo. Mais tant Marcelo lobi ke Messi ko ba abeti bino dribble Messi afente bino ka mwa mukebo kei mais papa mba sa comprendre ki makambo tout parce que emene ya sombi Maison Blanche asombi on na mbongo ni pendant que emene alati ba cuir pendant que emene alati ba griffe makasi na koyebisa bino likamba bilamba na etike ba mise belé na défaut ngape na obimisa moko défaut des fois atike biso lupango te na Kisasa soki boyebi te pona nini parce que ba jibe mpia na ba yemba nzembo bana lunda luka nzembo wana oke na poto oke soki wapi yeba ke kini nde esika final ba makambu yango moni na biso ke Niarchos tango akendaki oui bango nyonso yango na lobi papa Wemba comprendre que skota ba biso ka ke non makamba bilamba romono zo somba ndako te eza déjà discours ya kala. Bon, fallait bosonga kaka pour na connaissa bo sabat ke Marcelo olanda papa Wemba ya lelo to landa papa Wemba kalme papa Wemba fa kufa alobaki mvuata ya ngolo kento ya ngolo inzo ya ngolo bosala ba image na bozo tsate pourquoi après 20 ans na yembaka proclamation na kozongisa susu style la proclamation ce qui comme yana kata nkunga wana te oza grand prêtre nini wana te Cavalli ote Roberto Cavalli ya ngolo donc sikoza makama kumvuata ya ngolo kaminyo ya ngolo inzo pe ya ngolo ezaka kate kumvuata ngolo kaka bazomona yo kumvuata ngolo mais kaminyo ya ngolo ikeleve et inzo ya ngolo ikeleve inzo ya ngolo kaminyo ya ngolo kumvuata pe ya ngolo mketu pe na inzo ya ngolo bilamba mabe toloba te soki tolobi tomemi ngambo. Bon King Kester emene na pesio King Kester emene na suka na nyonso bolobaki ke aza grand tout ça Maison Blanche basombelie pa mutu asombela ki etoyebiye et puis estikali ko sila te soki eza mabe parce que Marcelo alobeli esprit donc bolandi message ne bien te Marcelo alobi te ke ba bebisi ba génération parce que oyebi ba misa viva la musique asoke na matonge kuna omona bango ba ba bongisi ba vina bango omona bango kuna mais soki otali King Kester emenea mbula nini azui Maison Blanche pe asilisi yango te na bambongo nyonso asomba bilambo ya lata oyo yebi est-ce que Maison Blanche ninga osila te eza esprit Marcelo lobeli esprit o ezaki sima ya makambo wana mais cet esprit ezaki déjà prêché cet esprit était le mec comprendre que non il faut pas que ndako kitoko ezala moi si pas kitoko ezala bilambaka ya pamba te c'est ça. Alors siko yokana bongisela yo Marcelo tango ye aza na connaissance ya mutu oyo azoloba te ka bebisa génération il fallait pas aya
ye aza paster aye kosala nini na makambo wana eske alembi koteya bakabakaba bato bazoboma bato akoteya nde bango wana peut-être bino boza na ignorance boyebi te babiso mponga aza mpe modèle ndenge ye alobi ke abebisa génération ndenge auti koconfirme lisusu biso ke defa o atiki ndako te obosani atiki mpe mwana te donc defa o azalaki na bakisi na ye azwa azalaki na interdiction akotikala na eloko te oyo bato babundela peut-être soki atikaki ndako bafamille balingi babundela yango soki mpe atikaki mwana bato balingaki babundela bomengo mwana na ye keno biso bato toza banoko na ye batata leki na ye yango omoni ke atika ata mwana te na bongiseli yo kaka place wana eza moto apesaka ye kisi donc il avait pas droit de laisser même un enfant même bien matériel donc soki bomemisaka emene ya ngambo mpona bablouson eza bongo te donc loba na paster na yo Marcelo asali lisumu ya pamba ya komemisa emene ya akokisa 5 blouson te soki eza ebele ezali 3 ou bien 4 soki okoti même na baarchive donc il était une personne ya maloba koloba neti ngai awa nakoyi biso peke naza na baimmeuble lokola VV Center 5 ou bien 6 mais zanga motu nalobi eske eza ya solo reste à vérifier yo oza mwana kini lukela ngai badevoir nazopesa yo lukela ngai bavideo différent ya emene ya a changé bavideo plus de 3 ou 4 blousons bobengaka ye maître ya blouson te parce que il parlait de ça, il était trop mbanga mais il n'avait pas ça. Non, problème ya Marcelo vieux. Bon, problème à Marcelo alobi boy Marcelo alobi l'esprit que azalaki nango ya baboud oyo lobi na lokuta parce que outi ko pesa Marcelo raison boud na lokuta ata mutaye bi pa na ayebité ba oyo keba na yo alobelaki pona bilamba te bilamba alobeli papa Wemba mais makambo ya ko boudé ki yanke oyebi yango parce qu'antenne oyebi parce que osalaki émission na Didier Masela biso ke bake ko luka emene ya telemine boya tiene boy ata ne boy babi ame ba petit no ba ko luka oyebi lisolo wana yo muto sala émission na Didier Masela abibi no mona ba opela ba master nanga oyebi émission wana oui na sala ngo pe na Canal Impact oya IVP de Mac donc eza ya solo mais yango na zolo ba omoni na kati ya mouvement même na pays mutu nyonso ayaka na eloko na ye tala kaka ta mutu tozalaki na bakini ba gouverneur ya kala kabaidi wa kabaidi ayaka na idée ya ba rond-point na kotia ba taxi couleur ya jaune alors emene ya autaka kikwiti epa na bango kuna na bandundu tango aye il fallait pas créer eloko moko boye mais ça m'avait à chaque mouvement bazalaka pe na mutu moko boye a créer aza lokola atalaku aya créer cri moko boye zwango na sorte ya cri oyo ya sala mais nyonso wana asala kiwana il a tout imité ça chez Papa Wemba parce que Papa Wemba c'est alobaki déjà na langila Papa Wemba c'est atambola ki déjà Papa Wemba c'est abouda déjà ce que vous avez rappelé que c'est Papa Wemba qui a boudé Franco premier mutabo yaka Franco ezali Papa Wemba bato banga Franco Luambo bakiadi mais Papa Wemba abouda kaya telemela kaye ti aye kobima na ba maison Zadis na ba maison ya ba VV Center et voilà ainsi de suite pour nazwa vraiment tamingi te na place wana alors le problème biso tozako loba awa yebisa Marcelo soki azoyoka nga Zoro Mabiala Viele News mobali ya bandumba soki azoyoka ngai loba na ye le seul solution ou la seule ou le seul bon excusez nga ba article nazaka pena makasi te bon naloba kaka ndenge nga na yebeli le seul solution oyo ye akoki kosala po azwa kimia po nayebi te soki olandi mare Amazon aleleli CG Kabuya pour na basala quelque chose soki Marcelo alingi alia vungule te il faut aleka lisusu kaka place oyo ya lobelaki na église na ye oyo akangela bato en otage parce que bango nyonso ba pasteur oyo monaka
bakanga bandimi en otage na bato ya mayele batanga na université okomona bango baza kaka wana kolobaka kaka amen epai ya bato kola ba Marcelo oyo baza ko s'enrichir loba na ye a retirer ba parole a transférer message na ye wana epai ya Niarchos soki eza ndenge yo ozolobela mais biso etant que ba villageois ya Molokai et puis ba Kinois donc tokoyebisa yo ke likambo ya SAP kolobaka te ke Niarchos mutu asala ke SAP ezala na Congo cointi coin donc ezali ke idéologie ya Papa Wemba ozomona soki bango mpe bakoma oluka ta propre banini sigo soki lelo omoni zela randa kita zela nanga bongisela yo soki omoni lelo bandako etongami na Congo démocratique bapalais baflati ndenge ozoloba wana bakara danse bakombi ba 207 ba jeep yebaka keza génération ya Papa Wemba neti babiso boye tosala effort toyami kili awa po tozonga kini to confirma malgré tokendaka pas tout de suite toye ko changer les boules awa Papa Wemba amena révolution lokola Hitler Adolphe oyo Allemagne Papa Wemba amena révolution lokola prophète Mahomet donc batu tout baza na idéologie donc lelo ezaka te kalobaki ke kuvata yangolo inzo angolo kento angolo camion angolo non ayaka koloba lisusu bien rasé bien sapé bien parfumé ezali idéologie pour que mutu azala propre lelo ozomona même na ba parlement na biso okomona un ministre un député avant aya il faut à se vérifier à se coiffer azala propre et ça quand même idéologie il faut tout appuyer yango voilà mon ngana aider yo oyebisa Marcelo a retirer ma parole na ye a tiango pa Niarchos. Ouais, merci. Toujours sur ça par rapport à lumière parce que tu sali l'émission la moi retard. Est-ce que là déjà lumière est bandi ko trahir ngai parce que l'émission était prévue ça la na moi mais na lo baboy. Marcelo a ko retirer makambo na te Marcelo c'est un serviteur de Dieu. Ce qui serviteur de Dieu a terminé la chair azotea c'est il parle de la part du Seigneur. Donc ce qui olingo lo banzambe aye pa mutu pour reprocher batu to pesa batu lumière moko sur likammo songolo boyo yebisa mutu na teke a retirer parce que a telemaki na kombo ya nzambe pour sala musala wana. Donc Marcelo ana likambo ko retirer te parce que après ça il peut déjà message que alobi oyo batu baloba na se on a biso to ba ba vérité oyebi papa matiki ndaku o to mona kaka moko o basombaki oyo to moni pe ki Kester mené a tiki ndaku moko Maison Blanche to yebi sort ya ba ministère o ya Kester lelo Kester azate est-ce que bazo ça la fierté à Kester par rapport ya yemoko grand prêtre menga zaki na idéologie to moni kaka eloko batike na kaka ko ba bundu ba blo mo ande ngwana alors soki biso to ko soit tozo otomoni ya malamu oya mabeto longola malgré lobi ke bake kofunda ye même tie pa ya bakonzi et ça problème té parce que ministère o bango bazo salela et ça comprendre ndenge wana pe bakenda pe na mamba l'état to yebi basala nzambe o bateya liboso suka na bango so bateyi message comme apeke simba bakobula koluka l'état Jésus Christ o biso to landaka bakenda kofunda na makambo ezaki kutu asala te mais baluka ba impliquer l'état na kati pour que bakota makambo wana po bao bazaki Pilate azaki juge ya makamba Jésus alobaki en tout cas na yoki ba accusation nyonso bolobi mais na omona ngeza makamba na bino ya ba mangomba eza makamba l'état te donc asoloki maboko likambo oyo eza makamba bato ya gouvernement te po tolobeli makambo ya esprit o ezaki derrière makamba sap o origine ngo na talisio malgré zo boya na donc awa toza sous na lumière te Marcelo ne peut pas retirer ça parce que o alobi eza vérité o biso to bien on a confirmé léo na bakisio le sous défaut na bakisio sous général défaut na ti ba J3 ya ndenge na ndenge awa azaka na kisasa mais biloko uta poto yaka mais la finition to monelo comment malunga te mais message wana même le musée et même prêcher ça parce que Papa Wemba pe yemoka te yaki yango de son vivant alobi kumvota yangolo
inzo ya ngolo kento ya ngolo. Donc ce que vous bana ko reprocher Marcelo, vous bana ko reprocher non papa mbaye moko parce que yé moko pas comprendre que idolise za bilamba te, il faut zapena ndako ya kitoko, moi si pas kitoko. Donc voilà. OK. Alors ils appellent dans le cadre de la prédication, il a aussi enseigné. Et ça message les cas. Yo zongeli yango wa soki 4-5 fois awa. C'est que kota yo penza na asiri yo pe obongisa inzo, obongisa kento, camion pe yangolo ezali. Et ça quand même un message. Ba message nyo sonné tinga ba message nga na pesaka bino bokanzaka na osala na comique mais message eza koleka. Alors pour na clôturer le kola oza na faillite ya lumière, ngaki na yebisa yo kaka ke sache que vive la musique to no ya papa Wemba ezali de génération en génération. Et kotikalaka kaka tant que Marcelo akobanda kaka ko résister nenge yozo résister comme porte-parole o ya tindi loba na ye soki bawera bazalaka na banzoi mais aye bakasikoyo ke ba oyo bakoswaye bakozala ba ibu soki a résister kaka parce que makambo déjà ndenge za wana justice ezali donc a craché sur mutu akufa déjà eza interdit a craché te na uto biso awa batanga kombo ya musée mikolonio sa ba politicien boloba te ke ba craché batanga kombo ya Kasavubu batanga kombo Lumumba en bien ou en mal boloba te ke ba craché yango na lobi soko lobi ba omona soko lobi ke Marcelo a omona ba ibu il faut yeba ke Nzambe abetaka Pharaon na diple oyo yebi maye koma makila. Donc soko lingo oloka ba vrai miracle et ko sala manaka ya bana Nzambe parce que Marcelo c'est un serviteur de Dieu. Makamukutu ya ba o soko tie ba nyama o tie ba biloko boy donc Nzambe yemo mu kontina bango donc côté wana Marcelo on a crainte parce que Nzambe ne muta commanda ba ibu Nzambe ne muta commanda ba magorodo akomanda ba biloko wana nyoso. OK, merci vraiment. Yaya Randekita to lingi to kabwana yo mais to yebisa bato balandi biso ke to kozwa susu Randekita na deuxième émission pour photo silisa to solisaye vraiment ndenge masolo et koki kokendela. Alors merci na yo pour na ko répondre biso vraiment na Canal Impact o ezali ya boss na biso des marques misape électrique mobile ya digital donc muto mbongo parmi ba cameramen Oyo bazali na Suisse awa. Alors, si vous avez 2-3 personnes européennes ça va salame, pesa pona mulili talaka ka uzomona na te. Surtout na mikili. Vraiment na komi déjà na mulili nazo pesa ka mbote na bana Nzambe nyonso o ba soutenaki mosali ya Nzambe parce que mosali ya Nzambe apesa ki message na ye, soki la pesi ba komba bato ya kozwanga ta mais bana Nzambe nyonso bazaki derrière notre pasteur Marcelo bafingi bana na ye bafingi balobi na lingi na suki sa pona koloba ndundu aza mutu to monaka ba police belge awa to monaka ba Texas basala ki fierté ya Congo donc ndundu aza te ke ndundu aza chimpanzé to ndundu aza bonobo te ndundu aza mutu lokola mutu nyonso donc koloba ne ndundu eza nango injure te pona koloba ke basala Nzambe bafinga bango bafinga libandi na Elisa esala eloko te donc mosala Nzambe vraiment azala maloba mabe koloba te apambolika bana Nzambe o azala mato ya koyoka ayoka parce que la misusu lelo bazokotala makama bilamba to éviter ceux qui baso comprendre ba musée kindingu ba papa griffe to éviter ceux qui comprendre que papa maye mo kaloba ke il faut kento ya ngolo inzo ya ngolo donc voilà message na suka ya mwana. Merci vraiment Randekita donc à très prochainement nganaza ndenge balobaka ekonda eza ekolo o eza ya balita bembo oyebi yango eza entre Bandundu na Équateur na frontière wana. Alors nazo pesa pasteur Marcelo message à suka mais na kolobango na ekiekonda bato bayokaka kiekonda ba traduire juste 30 secondes. OK. Pasteur Marcelo ya lilobo na izako balo lilobo ya remena oy matakana oy et banzakuna oy. Donc voilà makambo oyo nangaki na yebisa ye yango wana message à ça l'attention.